Mwana asa na ebie mwana Christelle mwana Niclette ça non a bien mwana Niclette Christelle abima kinanda ko mwana kinda lataki yaya na yebisa yo nazomona ya ndena zana na téléphone bona mona ya avandi na des garçons moko boy loxé bazana ba jogging balati ba jogging wana vraiment facile à enlever. Garçon là bazalaka prête à autant la jogging moko boy facile à enlever. Allez Christelle palati cola facile à enlever. N'était sans comprendre mama keba. Christelle atakutu nandinga comme jeune fille kola ta string. Siko string ango eza salopette to eza sous-vêtement. Bien te erazo tambola yona sima toutou sima sala toutou. Mais non. Bah nazo mande bango bazo kende triste vraiment si makaka doudou na papola ye après yo peso akomi suna ndako gangela makasi scénario on a sali nako comprendre que na communauté na biso to le baka moi naza yo ce kaza na katia libumu mais dès kabimi aza batu nyonso ou bien opeto linga koloba eza que tous on a besoin d'un village pour te éduquer moi donc village wana isa tout nos tantines liées par le sang ou pas ou te considérer notre tantine et tout comme ça dans notre communauté et que bango pe so ba moni mwana yazo salamabe bakoki koya ko koloba eloko ko kangela mwana ou bien ko pesa mwana toli nyonso wana na boité mais d'abord wana kuteza point mususu mais je veux quand même dire ça c'est qu'en fait village Nandenge o tozaka nango vraiment ba koko na biso bazalaki nango d'abord déjà de 1 notre communauté congolaise là maintenant on l'a pas. On peut pas parler de village si on n'est pas organisé comme un village. Donc voilà déjà il faut déjà tout repenser à ngo parce que village à ba koko na biso tozata nangote. Donc là c'est même pas un débat. Deuxième chose que je voulais dire, l'éducation de l'enfant quand tu dis que je participe à l'éducation, il y a moi na voisin il y a moi na communauté nanga éducation ezaka ko condamner moi na té ezaka ko rapporter moi na té ezaka ko punir moi na té ezaka ko kanga moi na mabete éducation c'est aussi la protection, c'est l'amour, c'est la compréhension et c'est que moi j'ai du mal et le que ça kanda na communauté na biso quand les tantines na yebo ya fundi yo parce que ko funda wana ezalaka kana mabe. Les tantines pensez un peu avec moi. Soki mwana yo asali mabe moi bakangi mwana na yo wana nde babengi yo wana ndozu bapela tokangaki mwana yo boy mwana yo asalaki boy OK mais mwana yo azwaki diplôme combien batantini ya quartier o bazwa memelo basanga mwana yo déjà babenga yo ah maman félicitations otangisi mwana bayeli ata mwana cadeau baza combien anniversaire ya mwana yo combien de tantines ou ba ko fundara mwana yo bayela kayo ata mafuta pamba po kalinga mikate mko anniversaire ya mwana yo baza wapi bazate wana sokuta na bango mama na yo kaki mwana zwaki diplôme mama na yo kaki mwana fetaki anniversaire mama na yo kaki mwana balaki wana komi kaka na yo kaki courage à robenga yo ya ko féliciter yo et sili et moi je vous dis c'est moi les tantines ceux qui m'ont que na benga kio parce que je m'enquête de ton enfant alors motoana azalape présent de la vie à moi nanayo quand il y a des bonnes nouvelles et aussi quand il y a des mauvaises nouvelles parce que éduquer moi na kola il faut que ezaka kate na ko condamner moi na que moi na kokola par ça en fait non moi je me dis à chaque fois si quelqu'un plus tard tu n'es pas là pour célébrer mes enfants et ben tu vas pas aussi être là pour les punir ou bien pour les condamner et je pense qu'on doit faire très attention dans la tantino basala kakawana so moi na yazo salamabe parce que moi je me dis tout s'est posé puis ma question pourquoi il y a certaines tantines basaka kawana moi nanayo passe par des moments difficiles. Wana komona vraiment zawana na yo na téléphone ah maman mwana azo yokate mwana azo changer té toi tu te plains de ton enfant wana azawana quelque part moi personnellement je pense que ezabat oyo quelque part bazait na esengo moko boye komona yo na douleur na yo parce que herba na yo basala kamalamu jamais kozala na na téléphone pendant des heures pona ayo kandenge yo za na esengo ndengo zo célébrer eloko ya mwana yo il faut se poser des questions. Pourquoi batu oyo bazala kaka wana so bananga basali mabe et so bananga basali malamu bazate et il faut faire attention à qui on donne l'autorité pona de un bagangela bana biso basola na bana biso
bana biso ba mona bango neti ba mère. Je suis désolée, mais il y a trop de bordel dans notre communauté pour le moment pour dire que tous à village. Na oyo, azana structure. Oyo présenté, et voilà. La tantine oyo, ce qui va lobby na olikambo. Oyoki. Et ba oyo mususu, omoni bango respect mbote oleki. Je pense que ça ramène beaucoup plus en structure na moana que au bois comme moi dans la jungle, que chaque tantine dans la communauté peut venir la parler de je sais pas de quelle manière, chaque tonton peut venir, non. Moi, ils ont besoin, ils ont vraiment structure. Par exemple, il y a des potes à ma mère, ok, bazate belete. Si même je pense maintenant, la baza peut-être qu'à mi balé. On a kolo baboy, oh vraiment la koutani na baron vraiment mi balé boye, on a vraiment ba pire maman nanga elle leur fait confiance, ceux qui baron ba lobby na yoki et tout le reste ils ont beauté, respect kaka na leki. Mais bazan a droit wana théorie sangi le roman pour bando changa mal à l'aise de je sais pas de quelle façon. Protégez vos enfants car vous savez pas qui conseille vos enfants. Vous savez pas leur cœur herbazo gagne la bana bino herbazo le banaba na bino makambo. Vous savez pas ça. Protégez vos enfants.